Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Munda Ekolo. Magazine d'actualité, c'est le magazine où il sera toujours effort. Il y a compris ça, information et à temps réel. Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Diaspora partout, confiance, la fidélité au Pessarabiso. Édition ainsi qu'un mot et bandi. Édition ainsi que c'est parce que dans le baquet. Son bon des obétama, c'est que les Katissa, Bibale, Bisobe, Bazamba, Bamboka, pour que Congolais nous se disent qu'à Zali, même Congolais sous Kawana, ils ont information aussi. Puis Aïba, il y a ma carte Mboka naïe. Mboka la biso Congo, Mboka Tony Kita, Mboka Bomengo, mais Congolais ont bénéficié en côté. Congolais ont souffert dans surtout. Même justice, il y a Pamba, justice, il y a Pamba, oui. Oui, c'est que les Pessa, valeur de Mboka. Justice congolaise souffrir nango. Ba plus fort ne bazo bénéficier. Et ba plus faible mawatro. Non na côté la bango. Tal de ba innocent ba kufa la kata ba prison makala. Tal de ba innocent ba souffrir la kata ba parquet ba cours des tribunaux. Non na côté la bango. Congo oya état de droit au mwana mboka, état de sécurité wa mulumba lobaka, état de droit zala. Congo o fait sécurité Tshilombo le chef de l'état actuel a bêta vraiment mboda chaque fois qu'il faut dans l'état de droit. Mais c'est l'état de droit vous allez matérialiser. Ce que ça matérialisé, c'est parce que ce n'est pas avec un bâton magique qu'on doit transformer ce pays. C'est à travers l'action autorisala. Voilà. Merci à Christian Moucheke, merci à Benjamin Kilunga, merci à Igrid Mateta, au vraiment au fou et au moulin pour travailler pour que vous soyez partout au biscuit. Merci beaucoup de ma chaîne partenaire. Au mot de quoi les gars chaque jour, tout ça différent, la différence makasi. Na bande ko bebo to mona baswa disa ba magazine o ba non tout ça de musala tout tika biloba loba tout tika bisala sala ba distraction inutile tout ça de musala parce que congolais zela na biso média na biso presse musala et non ba débat inutile. Voilà édition lelo na ko maman na mboka Christian Mukaba boyebi azali analyste politique to mikato solo nae ndenge justice ya mboka azali ko tambwisama Israël ba congolais azali ko bénéficier justice moi malamu. Peut-être parce que comme la rentrée scolaire, est-ce que la rentrée scolaire est vraiment effective? Il faut que parce que les parents vont arriver du moins, surtout les fonctionnaires, les militaires, les policiers. Est-ce que vraiment est-ce que l'État congolais a pensé même la gratuité de l'enseignement? Est-ce que vraiment gratuité et qu'on permet que les parents soient oui, qu'est-ce que vous allez faire? Mais est-ce que les parents ont le meilleur ou la fourniture scolaire? Elle a dit gratuité aussi à maternité, mais Keba, au bout de la maison, chaque année comme ça, moi sinon le cola, cheval n'a eu parce que tu as bazemi, mais beaucoup a des problèmes. Beaucoup a des problèmes, beaucoup là. Parce que les faut bénéficier de l'éducation malam. Et à chaque instant, nous avons occupé l'éducation banate, c'est fort et possible. Le Congo, criminel,
Congo ba Ndumba, Congo ba Assassin, puis vous avez fait tout bon ça Congo. Voilà. Je vais faire entrer maintenant mon invité qui est Christian Moukaba. Donc il va me faire connaître beaucoup plus ça. Mon amboka Christian Moukaba, du coup bonjour de Kolanga encore de nouveau. Honorable Christian Moukaba. Bonne santé. Bonne santé. Qui m'est allé? Nous avons battu là. Moi, dans une classe. Oui, moi, dans une classe. Aujourd'hui, Kaya. Oui. Mais vous êtes député. Bon, vous êtes député pour tout le peuple, mais vous êtes mandaté. Bien sûr, vous êtes mandaté, mais pour l'intérêt à moi, pour l'avenir, c'est à l'élo. L'avenir, c'est à l'obité. L'avenir, c'est aujourd'hui. Moi, je suis bana. Moi, ah, je suis assez bon, moi. Bon, on va dans la bande, c'est quoi, la difficulté. Bon, il faut. Fonctionnaires, militaires, policiers. Planification familiale est aussi important. Hein. Quand on n'a pas assez de moyens, il faut aussi éviter. Il faut aussi éviter. Il y a des parents aussi, on va agir avant, agir pas d'ailleurs. Mais ils ont peut-être 3-4 enfants. Un fonctionnaire à l'État. Alors ça n'est pas dans la base de la c'est difficile avec ceux qui gouvernent. Tu fous ta mi pété. Tu vas alors. Merci. Waouh! Mon école est à la Kakaboy, ce que j'ai bêta. Nous avons bien. Je crois que c'est bien en ligne avec la côté de Christian Moukaba. Il y a que supposé aller un vrai leader et qui ose vraiment ambition pour la Congo, toute vision pour la Congo. Mon école offre le plateau. Vous avez un plateau de débat, et que vous balancer les gailles. Puis vous avez un plateau pour réfléchir à tout ça, débattre. Donc, si vous avez un de mieux, du moins, si vous avez un message dans WhatsApp, vous avez un voice, c'est pour que tout le temps, vous avez tout prochainement. Voilà, merci beaucoup. Nous avons Christian Moukaba dans le plateau et trouvé Tamasolo d'abord en Italie. Gratuité de l'enseignement, vous allez prôner par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fallait toujours accompagner Madame Maloua. Madame Maloua, vous allez ministre de l'enseignement. Tu éviter cette gratuité, on les allait effective ou pas. Peut-être trouver Tamasolo dans l'Italie, justice, mais de l'autre côté, tout ça, il y a des éléments, comment est-ce que moi, le bourgmestre a commis la Chico Katumba Joseph, avec au moulin pour que Alouka, pour matérialiser vision chère, il y a les chefs de l'État Tshisekedi Tshilombo à l'Obaki dans le niveau du Conseil des ministres et pourquoi pas. Il y a mon Daniel Boumba l'Obaki, Balabala, Eza ou Nzete, avec la sensibiliser et aussi à sanctionner qui. Obazaki Baketi peut trouver Tamasolo comment est-ce que mon amboka Jacob Mwambazete Mbilo Azali chef il y a quartier Mbamou kuna la katia limité na kona la quartier Kingaboa beaucoup plus ça comment est-ce que Atansa qui ma chef de rina ma chef il y a un jeune à quartier des pour que baluka basala salongo peut trouver Tamasolo na étalé ba musique traditionnelle il y a concours traditionnel teke organisé par la fondation Maindo Beboum YouTube aussi avec un partenaire idéologie beaucoup d'éléments la katia édition au plus besoin élément oyo bana bangoli orchestre monene traditionnel ya bangoli Giroveil va pour fêter 11 ans d'existence na bango peu beaucoup de sous élément oyo ya marche de santé organisée par le président Lukenga Gelor na cadre toujours pour soutenir les actions concrètes ya mwana mboka ozali vice VP ministre ya finance Doudou Famba Libotayi peu beaucoup de éléments comment est-ce que les présidents les chefs coutumiers, Fiston et Babi Maïndom, mais comment est-ce qu'il y a aussi comme ça, qu'on fait leur école, en tout cas, non. Vous avez bientôt l'école, on est juste pour la Kosunga, Bandi Rabiso, Bakima, Bituba, Bondo, Bazana Bango, Bazako Tanga Bakela, cité les lots, comment est-ce que de quoi des besoins, ma responsabilité, la Kotang Sabango gratuitement pour que accompagner vision chère des chefs de l'État Tshisekedi Tshilombo, la cadre est toujours la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup, d'ailleurs, j'ai déjà remercié. Je travaille dans l'ombre, là, je vois la présence d'un ingénieur écrit des Matetazali accompagné avec Benjamin Kilunga, le caméraman derrière, il est actuellement à Kinshasa, puisque à Bibité, elle a invité pourquoi. Mais je compte la semaine prochaine dans la mission spéciale aux Alakuna. Le niveau de Kolwezi, dans le cadre de toujours mon école, ma candidat d'actualité, et dans Christian Mouché qui a tourné mon monnaie, le niveau de Congo Central, dans le monde, la compte toujours à mon école. Pour travailler au fou et au moulin, sans que tout, avec tout à 100 francs. D'ailleurs, Christian Mouché qui a été aux Alakuna, dans le monde, beaucoup d'éléments, bien plus tard dans l'édition, ils allaient pour participer au moment où il était à Alain Bengo. Si c'est plateau, je suis avec mon amboka Christian Moukaba, on appelle ça toujours, on est à penser que une personne à chaque instant, ceux qui m'ont décollé Bengué, a toujours attaché pour répondre des présents. Vacances parlementaires, député, voilà, Christian Moukaba, mon pote, mon frère, jeune frère.
un garçon très compétent, un monsieur très habillé, un parent responsable, celui qui fait l'honneur de la district à Chango et pourquoi pas beaucoup plus de la commune de Massina. Bienvenue dans notre édition. Merci beaucoup. Merci Makasi Nayo pour l'invitation à Lelo. Nalingina souhaité batouper bon début du mois pour te bandi moi Yassika Lelo. Na profité na biscuit nanga pour na ko souhaiter musala malamu na sango père Rigen Muyololo oyo auti kozwa poste na Yassika comme économe provincial de la communauté des Sacré-Cœur de Jésus. Sango père Rigen Muyololo bon va musala malamu musala kitoko oyo okomema lisusu na ndenge mesana kosala na communauté na bino bon vent à vous nzamba batela yo abinisa yo pe na pesi ba parents nyo surtout mbote na pesi ba maman na pesi bato nyonso bazo souffrir bato bazongisi bana na classe te bato bazali na nzala bato bazolia te bato lero bazotambola nano makolo pour transport ezali te bato bazangi courant o bakolanda biso te bato bazangi maya komela na pesi bango mbote baïba que au-delà de tout, au-delà de la réalité politique, biso tozo kanisa bino pour vous allez souffrir le la biso pour pas si oyo ils allaient likamba ko bombaté le chef de l'État devant le congrès de l'Union sacrée le bien que souffrance et l'équipe il faut tout ça l'effort donc ceux qui gouvernent il faut pas ça l'effort il y a koluka ko aider chef de l'État il y a la séparation de ce pouvoir constitutionnel où ils ont pouvoir mingi ezali l'exécutif ezali ba ministre na madame Soumino pour que ba ko sala congolais azwata pain malheureusement to pesa ki ba carton to lobaki que ba to ebele ba kokina bango te ba to ebele ba sali musala malonga te ba to ebele ba échoué ils sont toujours là on ne sait même pas et l'okonini ba to basala ka po ba comme ba ministre parce que nous avons aussi besoin de servir notre pays. Bilo banga no kolia makasi no ko ça peut mina ngamba mokali, ça peut miser bela ngamba mokali, makasi zali belé kuna sokela kingase na suka uza makasu, okotika pa mama na zala kuna, so côté ya buma. Osolone okoma pe ministre no sala. Donc ceux qui basala ka pratique wana fois deux komi. Ceux qui basala ka pratique wana malheureusement biso to sala ngote parce que nous respectons notre Dieu créateur. Oyo après ça ka biso pe mayo. Voilà. Merci beaucoup les amis, moi Christian Mukaba. Molandi, mon amboka Christian Mukaba. Merci beaucoup parce que vous saluez, bateau bazo mona passe, ba déco bazo si bana ba la cité. Bazo ba difficulté surtout ba fonctionnaire, ba déco ba militaire, ba policier et autres tout cela ba déco belé bazo na misalaté. Pour le que chef de l'État mo ka vous reconnaître na discours on a reconnu union sacrée qui passe le qui a trop. Mais quand on a le haut état que parents au type donc ça moi la classe. Comment est-ce que vous trouvez journée à les premières, vous allez journée mon à rentrée scolaire. Est-ce réellement que les parents vraiment force ça va dans la classe. Ce qui va vous citer la difficulté au moins les permanents et empêcher les parents pour que ban la bombazon ba classe dans moment où l'État congolais assis à Pesigo pour ebana mokolo ya le 1er septembre 2025. Bon, facteur à liboso ezali que batika la non koko c'est là que parce que bon malgré si j'ai un peu de kolobelango na makameta de justice batika koloba na ba rumero bazali koloba il y a la pauvreté qui règne. Je vous rassure, beaucoup de parents, nous sommes pauvres, nous ne sommes pas riches. Non, beaucoup de parents riches en théorie, pas riches na boy, non na mona richesse en côté. Donc en na théorie. Beaucoup de parents baza incapables lelo ya kosombe la bana même ba ketch, ya kosombe la bana même ba uniforme. La gratuité de l'enseignement, le gouvernement ne donne pas les objets classiques aux enfants. C'est ça, c'est que le gouvernement doit savoir. Le gouvernement dit que tu refus à Minerval, tu vas à l'école publique et à l'État. Mais ce gouvernement ne permet pas aux parents de la fonction publique pour que tu mon solo bien avant. S'occuper de mon solongo, bilo que c'est un marché. Mbongo va repère des valeurs. Donc aujourd'hui les parents vivent en difficulté dans le système où tous alaranango nanu ba futi été amide feli mbongo asali makamoko sala so ba futi mbongo ni otoke na banyo. Mais aujourd'hui oui pour na ba changer toi simisa ki carte na ya banque mingi ba simisa carte à banque so que leki akena muto asimisa ki carte à banque bazui muto ana longo ni mbongo na parce que l'État nous garantit pas.
Aujourd'hui makamba ko futa batu to lobeli yango to lembi to yebi lisusu te fonctionnaire à l'état ba futa kaye to koma mingi na salaire ba te bele ba zoka salaire les 38 les 40 les 45 les 50 ce qui réellement na calendrier zalaka ce que zalaka te na Congo calendrier na biso ezalaka ti na les 50 parce que le temps ne nous paye pas à temps et donc ça la passe en mais rentrer à l'élo très timide je vous rassure très timide ba parents ba yena banate même biso bana batanga na école privée catholique les enfants sont très timides au moment que école esenga ke yamba 400 to 500 mais bana ba exemple 100 ça signifie beaucoup de parents ils sont pas en mesure ya ko futa ba mosolo ya ba confirmation ya ko somba cahier ya ko somba bic to ya ko somba sac autolobie ensemble des objets classiques mais par là je pense ici je vous ai dit que biso personnellement to ngai to accompagner to sali ko accompagner l'État nenge to mesana ko sala chaque année ko accompagner les enfants diminués bano bazali na ba difficulté belé bano bazali na ba pasi bano ba ko souffrir biso bac biso Christian Mukaba na ba partenaire na biso to décidaka chaque année ko pesa tabana na ta moi sac ata moi cahier pour permettre ngo notre ngai ko sala ngo samedi vi situation ndenge samedi ezalaki na makamu ya Conseil national de la jeunesse oyo structure na biso ezalaki parmi ba structure membre ya Conseil national de la jeunesse et permettant qui bisoter et par là je voulais féliciter bato bandimi il y a des gens au bandimi que balobi vraiment bakochal liboko na bango na libenga pour que ba soutenir biso comme ndeko Yannick Kini ya Rombox a soutenir ba musicien belé mais to zalaki pe surpris to monique lokola zape mwana Kishasa mwana changu ndeko Yannick Kini ya Rombox animi ko pesa biso 20 cartons ya cahier autre yango mercredi na ba service na e un grand merci na monsieur Yannick Kini ya Rombox pour n'apport wana ezali pe ya malamu o ya memeli biso donc biso to accompagner l'état to accompagner parce que les enfants je l'ai dit toujours tantôt que l'avenir c'est maintenant si ces enfants batangi malamu te ata ko zali gratuité to bo sanate ba école belé à gratuité bana baza ba 70 ba 80 na kata ba salle de classe c'est ce que l'état n'avait pas bien organisé il devait d'abord construire de nouveaux bâtiments na l'école roi biso na l'école roi la bambila il y a gratuité de l'enseignement mais les mal en est que car même ba salle wana aux qui payant voilà et comme le hausse gratuité alors ce que ba commis est belé beaucoup plus la kata ba salle et que maintenant ben ils ont même difficulté pas instructeur oui ba mettre pour ba comment est-ce que ba ko oui ba comment moi la tel comment moi pour ba battre ça ba na ba condition sécurité alors parlant de tout na siko tango tali rentrer en malgré ça tout timide est-ce qu'on peut croire réellement que les parents ont tout ça comme on a bali capable de surmonter malgré les difficultés pour que bana bazo ba kessa ba dans un moment où même la semaine ndenge sengeli bon difficulté ça que chaque année na mboka na biso on ne comprend rien c'est toujours chaque année que la rentrée scolaire ils aura toujours n'a pas problème mais il faut faire quoi maintenant pour que ils aura toujours n'a pas problème à grève il faut faire quoi problème à non paiement problème à syndicat mais maintenant ce qu'il faut faire madame la ministre eloko esengi asala ya liboso pour d'abord apesa biso ba bulletin Raisa oui apesa biso pe ba bulletin te ba difficulté ya makasi azali nango eloko esenga sala na moi budget azalaka nango na loi de finances asenga na budget wana budget ou bien budget bon ya benga rango moi na budget wana aluka ko sala effort batonga ba bâtiment d'abord ya sika na chaque école ou ezali public ya l'état lokwa biso to na bambila to na ba iscom ba lima to na ba epe kibuka soki ba tongi biloko asika e ko faciliter ba enseignant en plus ba engager pe ba NU baza ebele ba koma ko sala musala na bango comme NU baza beaucoup plus que ba bazali mécanisé donc eloko e ko sala que ba parents ba ko se monter à puissance na yebi ba parents ba difficulté est énorme na lobaki angwa ba difficulté est énorme mais ba parents ba ko sala effort ba matisa niveau pour que bana na bango ba ko na bambe bate ya ko zala ba délinquant ya ko zala ba bandi au-delà de tout mais j'invite aussi le parent ba sala effort
baluka o bakoyi ko luka pour que bana bazonga classe ba récupérer mayele ba récupérer l'éducation parce que l'éducation c'est très important na vie à mutu ezalaka mingi éducation auto à l'école parce que na mwango to vandaka de tongo ti 12 heures et permettra bana bayekola ndenge nini ya ko gérer choses publiques lobby pour que makambo ezala malam. Mais il savait que aussi il y a l'école belé des pour déranger que ça parents aussi mal à l'aise. Mais l'école impose des parents peut-être qu'ils ont $30 $50 juste pour la fourniture scolaire et fourniture scolaire on va payer ça parents ni parce que journal de classe cahier de communication n'a ainsi de pas mais $50 maintenant. Les policiers d'abord il y a des difficultés. Les militaires ont des difficultés, les fonctionnaires ont des difficultés. Est-ce que l'État vraiment attaque à militaire, attaque comment est-ce que va promoter les parents? Non, le mal de notre pays c'est quoi? L'État congolais en général a sa bonne intention. A Koloba, toko sanctionné. Mais sur le terrain, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a les toiboïs. Donc, et ça c'est comme si l'État nous abandonnait biso. Alors, bon, on a lobby, la fourniture scolaire était camarade à l'école, mais l'école était. Et l'État est conscient. Tous ces ministres, tous les députés, les ministres, les députés, l'école. Bango ba mandataire, bango moko ba tu ya liboso ya kosenga ba minerval exagéré. Bango moko ba tu ya liboso ya kosenga confirmation. Mikolo na l'école comment confirmation. Il faut donner $100, il faut donner $50, il faut donner $40 pour la confirmation. Et ça, pas pratique, même ministre a bien, même président de la République a bien. Mais l'applicabilité de mesures qui posent problème dans notre pays. Ce qui réellement, comme un système, il y a quoi appliquer. Tu le logo boye. Tu quittes un terrain, tu appliquer. Tu le logo boye. Tu quittes un terrain, tu appliquer. Vous verrez que moi, ma malonga et que salama pour que ma camion surtout est à la madame. Et n'a profité directement qu'on paie sa peine de Pelé parce que tous les parents oyo bazana ba difficulté o bazaka na changu ba ya biso samedi to kozala na mwa biloko ko pesa bana na profiter ko pesa ndeko Pelé adem ya marché de la liberté merci il est pas ça parmi bateau ba pesi biso 4 cartons adem ya marché de la liberté malgré na on a mon a été tokutana na douté mais un grand merci na monsieur Pelé Bofini ndenge on ndimi pe ko soutenir biso na moi 4 cartons au tokopesa bana bitike bano bazangi o l'état tieni bango gratuité de l'enseignement mais l'état a pesi bango fourniture scolaire te biso tolobi toi apporter pe apport l'état pesi gratuité biso to sangani na ba partenaire to pesi pe moi kaye moi biki moi lamba kolata pour que avenir na bango ezala bien assuré pour na lobby. Très bien, voilà, merci beaucoup. Comme nous sommes en train de parler à rapport à l'État, la rentrée scolaire là directement. Dans le conseil aussi dans mon amboka Guilain Souko ambassadeur business depuis marché de la liberté il y a vraiment donc oiseau teka ba fumba bloc ba kelasi ba cahier ba bic ba uniforme tout cela ba primo ko ba sac ba primo donc il y a dépôt de ça ko ba maman ba teka après ça ba vendeur ba tout ba vendeur ba teka pour que ba ba ke de teka ba ke pesa ozala bobosité a pesi bloc de côté ba primo ko ba dépôt pour que permettre ba parents be ba ça ba dans la classe tout comme mon amboka. Ambassadeur business Guilain Soukou, bravo Guilain Soukou, ambassadeur. Vous allez parmi les OSR pour parler de vision chère, il a fait sécurité pour que gratuité enseignement ezala malamu. Et je vois aussi mon avocat Zégué Mambo à partir du marché à liberté en tout cas Zégué Mambo. Bravo pour continuer toujours à témoigner le monde. Ambassadeur Guilain business, c'est ce que vous ratez dans le marché liberté. Vous pouvez convenir à Pascal juste en face à Sautu Mouton, ou Tunika Kaye, pour leur faire pour qu'ils osent vidéo. Alors, quand tu vas aller l'enseignement, tu qu'est-ce que l'on c'est tout à comment est-ce que le grand chef fait continuer fiston et babi, maïndombe, comment est-ce que, en limite, vous m'avez sali sa école. À sali si école à mon aîné, actuellement, nous avons 900 de classes. Kakapo ezala, donc en tout cas, ma classe est gratuite. Mais maintenant, vous bénéficier pour nous. Elle dit, bana oyo, kimi ba mobondo. Na plateau de Bateki. Ba décoller biso Bateki ba ki ba mobondo na plateau de Bateki même na niveau pour le kuna tout en tout cas on va se réfugier à la Kinshasa moi na mboka a monique ba ndiko ko vivre na difficulté boité ba siki misala bango ba na bango ba koma ba délinquant ba na bango ba koma ba voyou il faut au moyen à la charge ya kotangisa bana wana maintenant na ko suga ba on pense ko kaina biki bo sabela ko sala ko na turo
atongi école moko amoni pour que bana na bango batanga gratuitement biso moleko tokuta électron de commenter c'était beaucoup sur l'année et vous visiter aussi école malgré les années en construction c'est parti la régie. Non. C'est un traité. Oui, la traité. Lobby, photos à déjà la moi, ma crée et quoi d'ailleurs, Coco a la salle livre. Il y a moi à la fois au moins c'est fini, vous voyez, on a la salle de tout ça, 6 salles. Comment dire 6 salles. Vous avez 9 salles, 3 salles à la vie. On a un pour mon côté à Sima. Au tien un mini bio, si on côté à la bio. On va pas bon, lobby est dans moi. Non, nous a payé. Il y a mais faut quand même que c'est mal enseignant pour pas. Moi là ça la tête, c'est plutôt mal enseignant pour ça. Avec un prix abordable, il y a la course. Bima. Bima. ngai vision na ngai pour l'école oyo eyoka biso ezali souci akoyeba bandeko na biso oyo bakimi tomo mobondo bakimi bitumba oyo esalami na patrie bateke ezaka bateke ka bakimi te ekolo nyonso nde bakimi po bazoboma ekolo nyonso siko bana wana ntango baye awa papa oyo aza kotangisa mwana na ye so asali mwa makala soki asali mwa fufu na ye kote oyo mosala eza te bana wana baotanga te siko natalaki na bino nonono so biso tu totika bana oboye lobi lelo te lobi 5 ans 6 ans passé kulune kozala na quartier ya lisekite il faut bana bazwa éducation akendaki na kinkole place direction ya enseignement loko ezali mais si bango na bibo kopesanga agrément te to nini moko te na fongo l'école esinga to eza idée na yo eza mpe malamu bapesinga mikanda première année nango batangi tobandaki na 359 élèves tosukisi na 310 élèves bamisusu tala kaka bakokaki koya te kokima bana yobi kaka bana nde bazalaka mais comme tobandaki première année 6e ti tosuki na 4e année oyo namonaki tosalaki toluwaki espace ya bato na espace oyo toluwaki kofuta bamaître na poche na ngai kofuta location na poche na ngai namonaki trop douche eleki nga monene merci bango na bibo année oyo fo nasombi espace nalukaki place namoni espace nasombi nabengi bato batongaka nayebisi motu nanga okotonga yango mpo esila nde bana batanga nde papa na kotonga le 2 juillet tokangi baekole na ye awa abandi fondation lelo oyo dimanche toza le 31
école na niveau ya mo ici comme oyo ko lobby et yamba bana wana baza bana oyo bakimi mobongo école oyo eza école ya biso ba déplacer oyo tokimi mobondo toza ebele plus de 800 élèves de basale eza moke naza na 9 salles pamba nazoluka soki nzambe apesi suma koki na matisa ngo ezalaka un niveau po bana bako bacondition na tie bango eza na nano facture azofuta te po moto ya kimike koto kolia kutu passe ayepa ndeko aza na chambre salon afutelaka bango baye 9 baolala na salon condition nango eza na tobongisa na éducation ya bana azofuta te. Deuxièmement année oyo mpenza bakolimisanga mpona dote bango ata ni kaye ni uniforme ese baparent bango bosomba na mwa bakaye na bauniforme mpona dotaka bango nasombaka comme kuwa kotongeleki makasi nasombaki kaye te nasombi uniforme te opesa bango loko mpona aza nango te koliboko eza moko kotongeza force mpo moto atonga bâtiment oyo papa efaza na volonté nayebi te nakozongisa mokoloni po lelo soki esili bazongi kolo etikali pays nakosengaka oyo motema ezobeta lokola ya ngai omoni soki ozosingaka osungaka bana na yo to bana bandeko oza motema malamu te ngai aza na fondation mai ndobe bomoko fondation na ngai esungaka bakoka wana baza na njili baza ebele baza 430 nasunga bango naza na bamama veve oyo bana babandona oyo bazanga place ya kolala nazwila mo place na carrière so comme na terre jaune na carrière na kati natonga mpe kaka nde tomoni avandi baza à l'aise na église na bango basambelaka baza a charge naza siko awa nazokende na kote na camp ya badeplaça yango naosala awa nasombi espace na maluku eza 10 à 5 hectares mpona luka soki lobi nzambe apesi nga lobi 2000 francs nasonga natonga mwa babashe po bato bakini barefugie oyo bavanda na ndako neti avanda na ndako ya yaya avanda na ndako ya bokilo eloko naosala soki bitumba esili gouvernement azwi bango bandi kozongisa bango na baplace na bango eloko nga nazolinga bazala esika moko po motu ya motema malamu aza na mposa sunga awa oye école yango eti oye na école osungi bango. De retour sur ce plateau exceptionnel, il y a mon école, le magazine d'actualité, déjà là, Christian Mouché qui me fait signe qu'il faut courir aussi derrière les temps. À rapport à autres alliés qui ont voilà, directement, donc il y a encore pas mon amboka, Christian Moukaba, on va tout conclure sur la pour l'Italie, quartier de l'enseignement, comment est-ce que tu as aussi mon amboka, les chefs à continuer, fils de Babi, comment est-ce que tu as école là pour qu'il y ait la base de la classe gratuitement, beaucoup plus pour l'accompagner. Ils ont cherché la chef d'État physique de Chilo, on a Italie capté de l'enseignement, mais pour les années beaucoup plus bénéficier, les années bateaux, Kimi, Bambondo et autres. Un mot par rapport à ça pour que tout le monde. Non, mais on a félicité le chef coutumier Fiston et Babé, Mokoloma Inombe, on a félicité parce que Azaliko Boumnapona apport, il y a Malam et pas le chef de l'État pour accompagner la gratuité de l'enseignement. Pour les allées comment il y a Makasso Ebi, Makambuya, conflit, Teke Yaka, ce que Zalaki et pas ya Bande Konabiso, il y a Est, mais ma partenaire Ibele Bayaka pour soutenir Biso. Banao, Bakima, il y a conflit, il y a Teke Yaka, Ndeko Fiston et Babendenga Zaliko Boko la Bango, et Sali Biso Pe Malamu, et Zali Elo Komo Malamu. Et par là aussi, on a profité, Bato peut soutenir le chef de l'État par rapport à la gratuité de l'enseignement. Je vois le président en conseil Yamassina Ndeko Filemon. Et président conseil Yamassina Ndeko Filemon avec l'école collège Filemon à Zapena Bana Oyo à Bokolaka à Tangi Sarabango Félé na école Filemon président il y a conseil communal Yamassina Filemon un grand merci pour un rapport au posali commément il y a soutenir chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement et à la réelle nakati Yamboka Nabiso surtout dans le district Yacham. Très bien, merci beaucoup. On a encore la niveau régie, tous parce que les mamans côté baquet, ils qui dans marche de santé mon tout ça les couvert par moi Mboka. Benjamin Kilunga zaki bongo moi Mboka. Lukenga le président Lukenga Geller assistant marche de santé pour accompagner
activité, il y a action, il y a mon Mboka, Doudou Fombaza, le ministre, il y a finance, en tout cas les canaux qui tournent avec les partenaires de choses, les mots européens, c'est parti la région. Mwene Congo, Boye Bake, Asbe Ele, Masina Nabiso Oyo, et Kumba Mako. Là, le président Lukengo Gelor, Baouta Kiko Salisa, Mobange, na marche de santé, Mokolo ya samedi le 30 août 2025. Na cadre, yako soutenir ba action, yakitoko Oyo, Excellence Doudou Fwambali Botaï, Azako Kumbela, en qualité de ministre des Finances, la République démocratique du Congo. Bino moko botala ndenge ebele ya batu oyo bazalaki wana po nakolaki sabolingo na bango pe ndenge baza attaché na ba action ya Excellence Doudou Fwamba balataki kitoko koyemba donc ambiance ya kitoko zela kobanda na terrain municipal ya Masina pe kosilisa na kulumba donc en passant parce qu'il faut qu'on zela kitoko oyo ezalaki nde na cadre mobange la visibilité ndenge kaka boza komona bino moko boyoka na suka ya marche de santé oyo ndenge le président Lukengo Gelor abetisaki mbonda. Marche à santé, c'est d'abord une activité sportive. Alors pour tout être humain, sport est nécessaire pour la santé. Alors on a CP, on a fraternité entre Massina na biso, élite tout ce temps ici, Massina, nous sommes profiter de Massina. Alors que biso moko pas na Massina, nous avons na belite na domaine nyonso. Soit na sport, ou na politique, ou na musique, ou na culture, nous avons na belite. C'est pour que nous propulser Massina na biso. Parce que nous avons profiter na Massina na biso. Massina na biso nous avons appareil moko na Congo ya mwana mboka Doudou Fwamba, Kunda Libotaï, trois ministre des Finances. Et n'a profité pour remercier le chef de l'État pour la reconduction de Doudou Fwamba à la poste du ministère des Finances. Alors, je le la biso, moi na Massina pe. Quand tu sais bien que Massina est en élite, azam moi na Massina. Et pas na bango. Et sali kitoko, toko fula kaka, mokako soit la président Lukengo Gelor po. Ozala un vrai patriote po, nako accompagné ba institution ya mboka. Yango biso, to beteli yo kaka mbonda tout. Voilà, merci beaucoup. Rentrée scolaire, et c'est vraiment le comment qui est parent tout, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, tout ça, il faudrait au moins la base de la classe parce que banane va constituer force à Congo à lobby. Congo à lobby c'est tout ça banane au basali vraiment éduqué parce que tant tout quand on changer image à Congo c'est tout ça la banane au batangi qui est là c'est la banane au basa capable de défendre et par là aussi j'ai bien dans le gouvernement tant les parents vont souffrir vous monnaie hein parents vont souffrir pour que banane va tabac mais banane dans le lobby là beaucoup là parce que la classe passe à misala et comme monsieur comme Lukaba comme le Kindoki mais c'est comme mon laté comment pour faire banane na bino va tirer dans ma poto ou autant mais banane au parents vont souffrir mais banane va coma isolé tous les alliés la justice c'est banane dans mboka té parce que justice banane dans mboka il faut tout vivre équilibre fait ça là moi mon bola tout le monde riche fallait équilibre et ça la niveau justice banane va dans ma poto expertise banane va besoin la biso à té quand il va détourner va se voir ça là mais banane la biso ah on ça va université ah va passer maman te quand nous na pondu banane policier banane militaire banane fonctionnaire mais le gars on comme ça les alités mais OK à distinguer la université justice banane les alités donc vous avez aussi comme autorité aussi j'ai dans mon Christian Mukaba pour tout le comme autorité justice Mukaba biso moi Christian Mukaba merci d'autorité d'abord enseignement de tout sur la structure de la justice tant autant la justice Mukaba parce que justice madame de Mataka Mukaba mais tant que la justice Mukaba est-ce que vous allez faire comment faire la justice madame malgré chef d'état avec état de droit bon tous en justice à malamu tous en bazouzi à malamu notre justice est allée malamu parce que
ce sont des professeurs, ce sont des licenciés en droit, basant la maîtrise. Vous défendre vraiment. Je suis sûr que justice Nabiso Mabenangwe Zalaka trop politisé. Ce sont les hommes forts au Bana Monsolo, né basant un avantage dans la justice. Mais tandis que, pourquoi nous sommes parce qu'il y a le népotisme, clientélisme, tribalisme. Donc nous sommes obika pour nande konaï. Par là, nous avons bakisa, au yebi na inko bakselo comme important, nandingo loba dossier justice. Le lot bana bakeke la simingité parce qu'un individu, ministre honoraire, Costa Moutamba, à l'image de la justice et comme le privé yaï. Dans ces pays, nous avons vu des caméras arrêter le directeur du cabinet qui a la préséance. Attends, il militaire. Tout le monde est député national. Arrêté. Jean-Marc Aboun dans ces pays. Si réellement, Ndeko Moutamba, Alingi, Congo, les Alaya Malamu, justice, les Alaya Malamu, même la justice sociale. Je regrette, non, on a pas gêné, mais les pas Moutamba. Bisotam Toko, Belela, Toko, Balama, Pesa, Komata. Conditions de vie na biso eza bien te. Est-ce que ba jeune wana ba yeko sangana biso pour que tout ça la marche, tout le bagano biloko mati na balabala. To Moutamba depuis azalaki ministre de la justice. A vu des opportunités à koloba que justice sociale pe congolais olia bien te, le na ministère na cabinet na ngawa, tozole bela makambo rolia, conditions de vie na biso pour appeler la justice sociale. Il n'a jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, azo tiambongo na ye en jeu et pas ya batubaya ko lala. Oh, bah, na bandeli bato bazali ko kene pas ya Moutamba baliarati que ta la bango na baliara nini mais il s'est préparé par rapport à ça. Ça c'est du populisme inutilement. Il y a un monique oyebi que Moutamba bazali parmi ba ministre oyo ba yana mboka na biso to lamuka lobi na tongo ba bimisa batu na quartier abimisa batu na prison plutôt. 3 jours après qu'on ait mis ça dans la prison, criminalité ils ont mis à Kinshasa. Vous avez les mains à 3 jours après, criminalité comme Makas na Kinshasa. Mais en attendant, biso toko bunda pour que criminalité zalate na Kinshasa. Il y a qu'à bimisi bango tout ça c'est du populisme. Pouvoir judiciaire est indépendant. L'indépendance des pouvoirs judiciaires est important. Toko commissaire ngote dossier Moutamba c'est comme si Moutamba ne mutali boso ya mboka oyo boko ifo ekanga. Non. Moutamba aza conscient. Aza une erreur. Tout le monde a dossier na yetang zalaki na niveau parlement. Constant Moutamba na niveau parlement senga ba député pardon. Mouto abando tanga rapport lobi na sengi pardon eza ba erreur administrative. Ye moko yebi ke no asala ba erreur. Mais akene na justice ngo atika ko sala populisme. Soki infraction ezalité. Bakotika ye. Soki ezali on va l'arrêter. Parce que nous, tous en pour ça, justice, nabiso est à la justice ya solo. Toko comme sa justice tene na utu kolobane bandela justice moko sélectif. Hein, ba poni, ya bana ba pauvre, il faut ba kanga bango na ba kondiso. Kende na ba ganizo. Ndeko nanga. Moutamba boya, bato nyon surtout ba kanga bango, batinda bango directement na prison. Je vous dis kende na peso kaka na exemple biso na changwa aussi il parce qu'il a constaté que c'est comme si les magistrats tout ça bazolia ba mongo bazo faire souffrir ba plus pauvres aussi ba mongo bébé avec tout kende la kishini toi les élèves comme non les avancées je ne parle pas des avancées de la justice Nazali Kolobela on attaque directement le populisme oui si c'est il y a pas il y a madame Moutamba Saki na moment ozaki non au moni malamu wa mutu elongwaka na ba acte bon ko sala après ko sala malam. Il y a eu des avancées très significatives. N'arrivé à Moutamba même et à maman Rose Moutombo, bah ça qui va avancer à malam. Pour la grâce à maman Rose Moutombo na justice na ye, ne ba futa biso pe mbongo Moutamba 19 millions ba kolobela. Oh Uganda futa biso. Moi on va futa et pas na époque à Costa Moutamba. À part Moutamba, il y a encore d'autres gens va détourner ba mbongo belé la boka. Parce que la ligne faut pas tout kota. Ce qui concerne Moutamba, c'est parce que tant que justice a prononcé verdict qui n'a été, nous avons la droite il y a pour forcer justice à ça, parce que justice à ça, il y a mon coba, Bazouzi, Baïbini, Bazouzi, nous on est en train d'observer juste. Maintenant, le papa Mouké, est-ce que Bélé m'a besoin de Moka, nous ce toi là, puis que le Bélé a monté tout le Baraka,
que voilà Moutamba yibi bon parce que tout à l'heure quand même dis-moi en général est-ce que d'abord justice en mboka na biso est-ce que on peut réellement dire que tout ça état de droit moko zali équitable et que permettre que bola to riche à la justice moko na madame na Afrique to na mboka na biso les hommes forts au bana bongo ne bazo ko influencer na uta ko bango ne ba ko influencer justice mais il y a et lo ko bango to ça et sa conscience il faut tous avoir conscience bano nyo surtout ba ko ko tambola ba ko lala na permanence et pas Moutamba soki ba yele le balobi to tambola po na nguba ezalaka kaka 23 mbuma na kati il y a 200 francs to ya 300 lipe ezalaka 500 comme 900 boya to tambola ba ko yate parce que ba ko Christian Mukabo pesi biso mbongo te to ko tambola te c'est mieux token wana biso to ba pour intérêt na bango pour ce qui se passe aujourd'hui o ko le kalobi ez intérêt à Congo te. Je vous dis, c'est un intérêt mon côté que nos bisous congolais sont bâtis qui montent en bateau bénéficier. Tout bâti monte en bateau bénéficier. Tout bénéficier de l'autre côté. Ce qui est important, ceux qui bisous ont eu conscience. To bimi libanda ba moni to bani depuis Masina. Ti gombe pour na biloko mati mutatindi biso to bimi mutapesi biso l'arte l'opposition te ni na biso moko na union sacrée boko mona même ba zouze ba ko banga ba ko ba nene komi boye. S'occuper de sali justice yamabe au moins la clameur populaire et ça la madame caméra bakanga eka kuna makele la batwa a détourner oui bazou c'est pas bazou likam papa ba moni que oui azan infraction bakanga na premier degré à quel deuxième degré na cassation moni que non azan innocent procédure ezali madame te batiki et Moutamba pas non so bakangi so akoti boloko pour na minute azan innocent azan vraiment innocent aza mokangamité aza provisoirement innocent tous là procès ici la lobby verdict et bima lobby c'est après à ça la rappel mais j'invite la jeunesse pour la politique pour la justice sociale les abisoté to la lanzala to liate matembele et mata o écoute ça la kaka na Kinshasa na Twenga et comment cher ba oyebi so nini dollar et mati. Est-ce que bateau va commencer à $? Est-ce que la justice sociale et pas une bango ezalité bazouze na biso bano yo batondi et là comment on a bossé na koloba Moutamba bimi a chaki gisha indi ke zalaki malamu mais mibeko apesa ki ba magistrat batinda ka batu directement na parquet na prison te je vous dis que ne le quoi na parquet na biso njili OK kokuta batu bavandi wana basali 4-5 mois. OK écoute batu basaya ko finama baba niku kolongola batu na niveau à parquet ba comme kotinda bango na niveau il y a district il y a la police chaque jour chaque semaine batu ba okufa pour condition de vie za malamu te condition de vie malamu te ce mieux ba kende kutu na prison o le musu eloko akolié ko zala ba kozala ta na mom pepende bazwaka mais ko vanda na ba détention na ba condition ezali malamu te mais nous demandons au président de la République de renforcer encore l'autorité de l'État dans la justice. De renforcer encore l'autorité de l'État dans la justice. Et ça la paix sélective. Le reste qui Moutamba, tu es bien battu moussou pe ba détourna. Tu as bango ba solopé en bon ebima, mais aujourd'hui ba lobé la rangote. To zo lobé la ba makambo ba tu bazo yi ba mbongo à l'État, bazo meta yango kara. Parce que ba tuana les moussou bazali ko sala o na lobaki ne bandeli clientélisme, du populisme, tribalisme, au sein, il y a appareil, il y a biso, il y a justice. Donc, nous demandons aux autorités de l'État et s'imposer la justice pour que réellement, la population a justice, il y a solo, pour permettre Moutou à la kimia. Très bien, voilà, merci beaucoup. Zali Bapopo et Mouka. Christian Moukaba, Cyril Makiomonique, vous avez un avis contraire par rapport à Christian Moukaba, plateau appelés, les bénéfices puisque nous sommes là toujours pour nous soutenir par là. Je remercie aussi les amis de Thaïlande, Thaïlande, là je vois il y a mon ami Jacob Kyungu, Blaise de Brixton depuis Canada, et là, le président Paloukou, et je vois aussi le président Bourgeois et Roli Moukeni, sans oublier Kiki et Wigé aussi, pourquoi pas aimer depuis États-Unis. Alors je comptais bien pour souhaiter surtout ma prompte guérison et pour moi Mboka Sapson depuis Bangkok en tout cas. Le Boka Zambézé pas là directement au niveau. La régie pour qui a basé les mains, je reveille, c'est-à-dire orchestre mon communé à Bangoli, je orchestre mon communé, votre fêter 11 ans d'existence à Bango et Selema qui dans Simon Plaza Benjamin Kilunga
Azaki encore de plus ce témoin événement. Ton élément, on va ça pour que tu continues la justice, le dossier Italie, justice Yambo, la mission République démocratique du Congo. C'est parti la région. Ndeko ya Congo, boye bake, soki bakotanga na province ya Kwilu, ba orchestre traditionnel oyo ya minene eyebani pe ezala succès. Bondi melangai ke orchestre Giroveil bakozala parmi ba 3 premiers. Babetaka musique na bango kitoko pe bapesaka esengo na esika nyonso oyo bazali kobeta musique na bango. Botala neti awa. Baza ko fêté 11 ans d'existence na bango depuis orchestre oyo ebanda. Nyonso oyo elekalaki kitoko mokolo. Ya dimanche le 31 août 2025 na espace ya Simon Plaza oyo eza na Kauka na commune ya Kalamu. Giroveil orchestre ya Bangoli eza orchestre moko ya mukete. 11 ans ça se fête. Batu bayaki ebele kolia komela nyonso ezalaki na pointe. Ebongo na oyo etali musique amame. Kuna kutu elengi ezanga lipasa ndenge kaka boza komona pe boza koyoka. Niveau ya miziki oyo Giroveil aza kobeta bondi belanga ike baza komema culture ya Bangoli likolo makasi donc ata oza mukongo, muluba, mungala tope, muswahili. Okoki pe ko invité bango na ba activité la binopo. Ba pesa esengo tope, ba sepelisa ba invité nyoso oyo bozala bango. De la part de Steve Katalai, leader et orchestre de Giroveil, c'est à l'occasion il y a 11e anniversaire ya Giroveil, tout ça on a place à Kauka. On a bandina nous pesa merci na association Manangui. Apesi merci et pas il y a le PG Paulin Moudjeni Mono Chiamanangui Ongui Yimate Nzambe azala na ye na organisation nyonso azosala po na biso ba jeune ngoli. Aza parmi les fondateurs il y a orchestre Giroveil. Na bon le banara initiateur, naza fondateur. C'est après que na bengaki baninga mususu kusali oyo kusali oyo pour ndenge bokomona lelo. Pour soutenir l'orchestre, tous en instrumenté, de l'ouak. On est dans le saut. Ata tokebete ba concert, de l'avons au Pamba. Pour la fierté, ya Bangole. Ngola za simamukite, ongwa za simamukite. Batambongo baza makasi na Bangole. Ba jeune makasi ba médecin ba libre ingénieur lokwa ngai. Mais awa présentement tout monde kaka ba jeune ba négligeaka bango ne baza pour Bangole. Alors na linga na règne oyo ba fungwama. Pourquoi pas Giroveil ko beta concert na Bruxelles? Pourquoi pas ko kende même na Dubaï ne bato ba okende? Bokanga culture te. Là za président de jeunesse na zo lobanta que jeune na zui parole ba jeune nyonso ne na otalisa na communauté ngoli. So ya orchestre folklorique oyo ya Giroveil bakokisi 11 ans na bango. Donc musali zoko bakaka biso na cadre association Manangui Yimate et ko participer na événement au puisque ça orchestre na biso ya Bangoli kozane sengo mingi ya ko participer na événement na biso kala mingi te okota kuna na kati okomona événement oyo salema. Orchestre Giroveil est orchestre oyo et ko valoriser culture na biso ya Bangoli na kati ya ville province ya Kinshasa. Ngwana tozo benga bango orchestre Giroveil Mangai. 11 ans ya existence ya orchestre Giroveil ezalaki ne mo bangela feti mutu akosabino te. Biso mbonda ekolo en tout cas to fuli bango kaka boka kosa po bazali vraiment kopesa esengo la province ya Kwilu beaucoup plus. Bazali bongo batu oyo bauti territoire idiofa en tout cas bo benga bango na ba activité la bino bokozwa esengo yango biso to beteli bango kaka mbunda tout.
Voilà, merci beaucoup, Néléma qui te remonte dans Giroveil. En tout cas, par là aussi, je donne beaucoup plus de félicitations à l'époque. Il y a Paul Moudjen et la petite frère propre, Ramis Song, sans oublier Augustin Sanguina Bangol et tout partout, Bissika Bozali. Directement, donc, qu'est-ce qu'on a niveau sur la régie, parce que toi, les mailles à salon, moment spécial, en tout cas, bravo. Bravo, mon amboka Jacob, mon chef du quartier Mbamou. Pour les Kingabo, en tout cas, c'est le chef de riz. À chaque fois, j'ai pour que le ça la salle moment spécial pour Luca. Pour embellir le quartier Bamou, surtout que la fois passée, c'est le commentaire qui m'a maïtonné dans le mais bon, ici, c'est le salon, juste côté, il y a terrain, le locoma, le terrain était sécurisé de Moulumba. En tout cas, c'est beaucoup qui tourne. On a toujours, il y a quoi accompagner vision, il y a la première dame, il y a comme la liberté, maman Nathalie Alamba. C'est parti, l'élément osé proposer à mon boka. Écrit des mateta. Mwana ya Congo, soki bakoloba awa na ville province ya Kinshasa, ba chef de quartier oyo baza kosala misala malamu bondimela ngai wayambo ekozala bongo Jacob Mwamba nzete ya mbila oyo azali chef du quartier Mbamu na Kingabwa na commune ya Limete. Botala asangisi ba chef de riz na ba jeune ya quartier na epo na koluka ko matérialiser vision chère ya première citoyenne ya commune ya Limete tope mama Bougumese Nathalie Alamba. Basangani awa puke basala salongo moko spécial ndenge kaka bozali komona na ba image oyo. Oye tali papa njetia bila président de la République papa Fati Bento. Otinde la bisi bon voyage. Tellement que esika oyo mikolo elekalaki tolakisaki bino bafuiti ya batio ya régie des zones ndenge nini ebebisaki nzela oyo mai epazalaki partout pe population bakomaki na badifficulté ya kotambola awa lokola le chef ya quartier Mbamu Jacob Mwamba nzete ya mbila alalaka te ainformaki mokonzi na ye mama Nathalie Alamba oyo azali Bougumese ya commune ya Limete pour que solution moko ya kitoko emonana. Ndenge kaka bozali pe komona awa solution emonani kitoko tala nzela ekomi pelele pe batu bakomi kotambola na esengo nyonso. Le président Jacob Mwamba nzete mbila chef du quartier Mbamu alobi il faut pe kosala salongo pour que esika oyo ekoma kitoko avec impact na idéologie nyonso oyo ezali kosalema na direction Mupende Lumumba na mopanzi ya stade Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex waya na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda na benga mina komu ya chef de quartier Mwamba nzete mbila chef de quartier Mbamu le ezali le 30 août 2025. De l'autre, il faut faire un grand remerciement à notre excellence Maman Bougumese, avec excellence Bougumese à Dieu, pour nous faire un merci, pour nous faire un ordre na bango, l'air to senga qui va nous faire que fuite argile des eaux, les agmis na kachela biso surtout, à mon panzi à terrain, excellence à comment il y a rapport, et comment il y a une ville, et il y a des eaux à Kangi Yango, peut zéler comme très propre, comme très sec. Au mois de juin, to saki, yango sala utosali ka lelo te lelo to yako travaillant équipe na biso mususu les autres travailler sur na Koweït kuna pone ko ngule batoy boy bato so batelo kuna balabala bato so bayibi balabala balongule biloko bango moko avant opération ya kobuka ya démolition ya to zanga ta sensibilisation encore to peut sur merci mingi ya wo mune lo ba to zama ba jeune na ba chef de riz tu vois qu'il est là belé pour répondre na message ya notre excellence Maman Bougumese Nzamba pamble maman ya bolingo makasi tant nyonso apesa biso injonction toto sakaye le 30 août 2025 encore merci na PSP merci na ba chef de riz merci na ba jeune na biso nyonso bato saka na pesa on peut merci mingi na o nyonso tozo sala wa à l'intermédiaire ya chef ya quartier na biso Mwamba nzete ya mbila yango wana papa Bougumese yango wana na kati na o nyonso tozo sala akol lelo le 30 me pesi na o nyonso tozo kosala te balabala oyo otali a face ya quartier na biso ezala kitoko ya mususu na o nyonso tozo kosala Mama Bougumese na bino bakonzi ba autorité nyonso tozangi outillage tala kaka nde
tome sacrifier na kati ya bolingo na biso na ki jeunesse na biso na bana na biso po lobi mboko oyo ekoma kitoko to parvenir kosala na maboko yo talaka makolo na biso ko na kati kaka ngamu kinaza na pipa makolo ngulu mais soko ke na place yo tosali tomepesi tolingi pe na biso e avancer ezala bopeto ezala malama à l'intermédiaire chef ya quartier na biso Mwamba Njeti Ambila salongo oyo toyi kosala toyi ko répondre na invitation ya papa chef de quartier na biso Mwamba tozalaka toujours nsima na ye et puis toza ko remercier mingi mama Burkumestre na musala oyo ya asali tosengaki na régie des eaux aya kokangela biso mai oyo ezalaki liboso ya bureau na biso ya quartier tokomi mbala na mbala aza kosala te mais na intervention na yo mama Burkumestre tomoni régie des eaux aye mbala moko akangeli biso mai wana vraiment toza na esengo mingi. Le président Jacob Mamazete Ambila en tout cas yebake ozali kosala musala kitoko pe misala ozali kosala ya koluka ko matérialiser vision chère ya première citoyenne ya commune ya Limete maman Nathalie Alamba pe ya koluka toujours kotabola na esprit ya vision ya le gouverneur Daniel Bumba misala na yo ezali komona na pe lumbiso la kitoko Bisombonda Ekolo, en tout cas, Tofulio Mokako Sapoto Yebi réellement que Ozali un vrai combattant na commune alimete Oyo, Asala Kamisala na Epe Mokili Mobimba Ebi Yango avec impact na idéologie Yango Pe. Tobeteli yo Kakambunda Toum. Très bien. Merci beaucoup. Justice allusion qu'il y a populisme, népotisme, tribalisme, peut aussi que justice est beaucoup plus dominée au Bazama. Si des gens qui sont faibles, ils ne pas stocker dans le niveau, il y a pas parquet comme on a battu tout ça. Tambola 4 ans, mais pourquoi? Pour la justice, c'est pas là, mais ils vont constater, mais ils ont bloqué le justice, voilà, et ils ont monté dans le Moka. Christian Moukaba, quand est-ce que Christian Moukaba se pose en qualité de mon peuple? Parce que c'est sacrifié, c'est pour moi le rapport que le Congo est à la mer. Maintenant, on va bloquer pour que la justice soit dans le Moka. Justice à Malam, tu vas bloquer les politiciens. Les politiciens vont gérer. Parce qu'aujourd'hui, le conflit, il y a des mapangs ébélés. Au Kokuta Kuna na Simawana, les généraux, les colonels, les Ndekwaba, Ndekwaba, Sozana Mbongo na yote, moi justice à Malongé Saramate. Aujourd'hui, les magistrats, comment coopérer. Les magistrats, comment Nambongo koleka, même na ba député. Parce que bako sala musala na bango ndenge sécurité. Pour nanini condition de vie na bango pèse important. L'État aussi doit penser na condition équilibre wana ezala ya ba magistrat. Ce qui condition de vie na bango ezali ya malamu. Bako sala musala ndenge sécurité. Mais le la condition de vie eza malamu te. Musala na bango ezali nini? Na kata likamu mabe pour bato bana mongo ba pesanga na bika na lesape libota nanga. Donc l'État aussi doit penser à ça, c'est aussi important. Donc la responsabilité est à partager. La responsabilité est très partagée. Oui, oui. Donc la responsabilité est à partager parce que même au niveau du conseil supérieur à la magistrature, il faut passer à la formation, même il y a déontologie, et ça à chaque temps. Hein, éthique, et ça chaque moment. Pour permettre que les magistrats, oui, à chaque fois, il y a conseil supérieur à la magistrature, orientation, il faut tout ça pour que justice nabiso est là à l'opposition à malamu et l'on a l'opposition à mabé. Mais justice est sélectif, ne est mabé. Justice qui va poner les batu, ne est koboma, mboka nabiso parce que na grâce à justice ne est tombé mboka. Ce qui justice est malamu, mboka ekendaka liboso, mboka etomba maka. Mais ce qui justice est bafoué, moka ekotomba mate. Bato pe ba omona ke makambo ya justice musuto omona ezate. Mais en tant que moi na famille ya UDPS, je condamne avec dernière énergie na comportement ya ndeko na biso Mutamba
oyo akendaki na mausolée kota la Kondo papa Etienne côté kuna côté apema na dernière espace na ye côté avanda na ekimia ezali ba comportement moko du populisme. Donc quant à nous UDPS, nous ne soutenons jamais Batel acte. Donc nous ne soutenons jamais Batel acte. Pour nani na sali yango na butu. Akoka ko kena moite. Pour nani na sali yango ka na veille. Dépose avec le ministre de la justice. Ayebi que Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali muto alingaki justice sociale. Azali muto abandé ko lobe l'état de droit. Pour nani ni tangu ya koma ki s'inspirer ki na yete. Donc ce sont des populismes autozolo ba que ils ont influencé justice bato ba omona lokwa justice en OP au-delà ya mabe ya justice tozo kanisaka eza mabe po elige kanga mutu kingandi ils ont protégé bato musuzu ndenge tozo kanisela non bref eza que totika justice na bengi batinois na batinoise lobi to kene misala to tambola to sala misala na biso calmement lobi na biso Congo to kene misala na biso to tambola na biso à l'aise. Justice totikela etan asala musala na endenge esengeli mutu moko te abenga yo okende libanda oso bakangi yo okotumba pine ndeko so otumbi pine leta okanga yo yo oliaka bien te lokolanga yo osufri pe lokolanga mutu okotelo te. Donc totika babiloko bazoko donc tokomi lokola ba population lokola nzala pe leki pona 10 000 pona 20 000 on se donne en tout. Attends, il y a comme on a ma belle, mais le gars doit appartenir na famille moko politique X, il faut que toi encourager. Non, toi tu as esprit wana et comme mabiso, attends si comme côté justice et ça la musala nango pour que justice nde et tombolaka mboka. Très bien, merci beaucoup Christian Mukaba. Vraiment, nanga sungayo, ma sima micro. Sima micro, ngabla simbi yangai. C'est Mukaba a dit que justice signé mon tout ce qu'il a monté parce que les justice est catamaran. Tout tellement on a là. Tout tellement Christian Mukaba on dit que dans la justice madame Namboka na biso sauf que batunde bazaliko politiser n'est-ce pas? Oui. Christian Mukaba la première sujet tout cela qui a étalé quand de l'enseignement on dit que les amalamu sauf que l'État congolais a pensé que couper sa fourniture scolaire, les parents vont fonctionner pour que ça va salaire pour que ça va condition et singeli. L'État peut s'arrêter. Ils ont foutu taper battu en retard. Voilà. Dans la caméra on a. Ça va 30 secondes s'il vous plaît, 30 secondes. Ça, vous devez réfléchir. 30 secondes s'il vous plaît. Vous avez sur le but. Ça l'État conseille. Mais ça l'État conseille. Même si c'est conseil 10 secondes pas. L'État congolais, bateau bako gouverner, il ne faut pas couper sa responsabilité car il n'est pas chef de l'État. Tous allez n'amboka oyo mibeko yamboka na biso epesi séparation de pouvoir. Le gouvernement oyezali ko kambama na mama souminwa. Bo changer comportement ya ko futa ba fonctionnaire. Ba fonctionnaire conditions de vie ya ko futa to koma ba les 50 to koma ba les 40 to lembi yango. Ceux qui vont changer condition ko futa ba fonctionnaire, vous verrez que na mwambongo amuke bazwaka ba ko sala le plus vite possible ko zongisa bana na bango kelasi. Ceux qui paient to bami pe ko futa ba to attend même ba magistrat moi salaire na bango pe soke bongi ba ko bongisa pe justice ya mboka na biso. Donc responsabilité ya mboka na biso ezali partagée. Biso pe population to éviter bamemaka biso lokola bataba to éviter kolanda du populisme bato baoluka buzz po asala kombo population ya Kinshasa lobi botambola eloko ya lite mais l'état pe nalingi kokondani l'état ya Kinshasa abimisi ba policier ebele na nzela. Est-ce que l'état okoki kotindela biso ba policier wana te na ba société okoki kotindela biso ba policier wana te na ba siat pour que ba sécuriser population parce que toza sécuriser te l'insécurité ezali ko continuer awa bobimisi bango ebele na nzela bopesaka bango mo eloko ba policier ngo bobimisi lelo ebele na nzela botiaka bango wapi bautaka wapi non na pesi merci na partenaire ndeko moko alobi na leka lobi na kende kozwa des cartons bakaye ndeko trésor kandolo
merci mon amboka Trésor Kandolo honorable, merci pour l'apport na yopé ndengo ndimi au soutenir bana bitike bana babola oyo l'état a payé gratuité mais l'état a foutu batouté na foutu bango na foutu bango na retard pour que bazon la classe na ndenge sengeli. Merci ndeko Trésor Kandolo. Voilà, merci beaucoup ambassadeur business Guinéen Soko, merci beaucoup mon amboka Zege Mambo, merci beaucoup. Il y a des partout là, je remercie automatiquement aussi mon amboka écrit matin Tarzan Sima, Yassimi Régie Finale et pourquoi pas la Benjamin Kilunga et pourquoi pas la Christian Mouché qui continue à s'abonner massivement chez nous sur monde écolo officiel pour vous bien cette activité là bino. Tout quoi on va bien faire partie de logique mais les mains aussi le col là concours final la concours il y a fondation Maïndombe Boumoto la saison de Zalikoya suite à ça que le élément tous les qualités mais prochainement je crois très bien tout c'est bien mon amboka Christian Mukaba et vous avez la procession qui en tout cas les bonnes choses mine trouver amour parce que sinon on a réussi la rater. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement édition ça c'est à ce que nous avons dit mon amboka Christian Mukaba pour qu'il na yo moi on est devoir nous continuer édition en tout cas beaucoup toujours confesser mon décolo ce que indiqué vous avez la qualité au sa musala bienté vous avez incompétence à trop la musala na yo vous avez raté à trop la musala na yo ko créer ba conflit na ba de la biso na bi quand même pas journaliste o ba koko tiri ba koko ping pong ba to créer ba conflit na ici que ça reste parce que ba za musala muki to sa musala ba qualité au monde de la sala pour que to que de liboso je vous retrouve prochaine bonne édition pour ça c'est je vous aime beaucoup plus bye. Moi na ba maman, je m'appelle DJ Neo 280 Giga International ba DJ M16 Mokonzi RTGA Makosi Meno Emenumano Mutema ya Mama Adele tous les cas allez